Oluna yo vinangaye Papa Michel bakenda ngolwa nzambe etangisima ya miswa vinangaye. S'il te plaît Papa Michel bakenda toyemba ngolu ya nzambe ngolwa nzambe lelisi vinangaye Yeso lelisi vinangaye Yeso lelisi vinangaye. Salut, merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous allez bien, hein? Donc moi je veux bien par la grâce de Dieu. Voilà, déjà nous sommes là, we are together, on est ensemble, il n'y a pas de souci et surtout on est dans le bon. Alors déjà l'émission Astar, une émission pas comme les autres, une émission qui reçoit tout le monde. Et je vous dis que la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Vous voulez passer à l'émission, veuillez contacter Betty Massengou au numéro qui est affiché devant vos écrans. Déjà le plus 243 89 95 32 048. C'est mon numéro anytime I'm free. Donc au Béningan, numéro na WhatsApp. Voilà, déjà aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir de recevoir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, l'évangéliste Gauthier Bokeka. Ça fait vraiment longtemps, ça fait bail, mais aujourd'hui il est là, il est notre invité. Nous allons parler de sa nouvelle chanson, donc une très belle chanson chrétienne Oyo Ayembi Toyo Kabamaloba O Ayembi Nanzembu Oyo. Et alors Bande Kubosolanda pour soutenir l'homme de Dieu Oyebi très bien à la église Oyo Akambaka en même temps Ayembe la Manzambe. Alors le géant d'Afrique m'a déjà salutations à vous parce que l'émission déjà est bandi. Donc Bande Kulanda Betty Massengou de partout. Je vous souhaite le bienvenu dans ces nouveaux numéros de cette émission. Voilà. Évangéliste Gauthier Bokeka, bonjour. Oui, bonjour Maman Betty. Bonne santé. Santé vraiment encore dans ce voilà. Santé en tout cas, Miko le Bélé, bande de consomme au terme, waouh! Évangéliste Gauthier Bokeka Kenda Wapi, on a ressuscité. En tout cas, le lot aux yeux, bon, Miko le Bélé. Vraiment, oui, Miko le Bélé, les agarras. Osala pe ya kolo ndenge tozosala sala yango toki na télévision tozomona na te mais musala nzambe tozosala yango na mwa déplacement bisika ko nzamba lebisaka biso nde esali ke mwa absence ezala mais à part ça toza vraiment. Voilà, en tout cas, nous avons ces pays comme on a reçu une émission à l'ISO. Je pense que nous avons une émission de mandat pour ça. Nous avons une émission de ces pays. Voilà. Et moi, je suis côté de Kekale, l'autre, plus côté à l'Oyembo. Pour moi, nous avons une côté à Bamatea, nous avons différents sujets où nous débattons ensemble. Mais l'autre, nous avons un Sika, au Salé Libiso, titre à nos alliés l'Oyembo et Motema. C'est bien ça, non? Maloba ya motema. Ah ok, Maloba ya motema Nangaya, c'est bien ça non? Oui, oui. Pourquoi d'abord titre là? Bon, Maloba ya motema Nangai nzembu oyo eza mingi ba réalité oyo ngana leki nango na vie, eza ba réalité ba ndeko mususu bazoleka nango. Avant d'expliquer na concernant nzembu, peut-être qu'il y a ba mususu ndenge naza motei akomi susu koyemba batei bakomi koyemba ngai avant nzambe abenga ngai na koteya na bandaka na mosala musique na musique ya mokili ndenge tobenga donc musique profane. Alors lokola nazaki na likabo ya koyembela nzambe me na servaki yango mokili na yeba ite ke fona yembela ye moko po apesaki nga voix pe mayele ya musique yembelaki bato na ntango nzambe ekobenga ngai na domaine ya prédication de l'évangile. Les naïe pour jouer les caboana musique na bino na yembela yena servir ye kaka na doko atelenga pe ya musique. Les na bimisa banzembo na otu bimisa chanson oyo maloba ya motema na ngai ezali chanson ya 9 minutes 30 secondes. Donc nzambe vraiment a inspiré kingai mingi na kati ya studio à propos ya nzembo. Les nzembo moko à tout moment même na moso na zo yoka yango et toucher la motema na ngai même ya miso tanga. Voilà, surtout nzembo na lundi yango na yoki yango et ça nzembo plus c'est l'adoration. Ils ont poussé les services au peine dans Nzambe. Alors pendant que on a dit
Je ne veux pas beaucoup parler parce que la chanson est déjà disponible dans la plateforme sur le téléchargement et surtout sur le côté de Libanga TV, na YouTube, au côté de la page Facebook, sur le canal Futur News, pour liker, pour partager à moi. Alors, je me reviens d'abord pour vous mettre l'eau dans la bouche. Je vous laisse le temps de suivre cette chanson, cette très belle chanson, Maloba Yamote Manangai, Boyo Kayango, et puis on va revenir comme ça, tout le temps dans la question, na évangéliste Gauthier Bokeka. Voilà, c'est parti. Koti kati ya makomi ngape na komi histoire Bartime solo ya lelo ya fami na ngai sengai oyo time ya wakaki nkolo aleki na nzela na ngai yawe apesi ngai petina na misu ya batu wombo nange koti na makomi akomi kote ya pe singai nabiki lelo na ngolu ya ngolo Yesu yo sangolu nakangwa misolo na ngolu na yo mwana nzambe yo sangolu ezangai ezanga otobo susu te Bartimo ya bandaka kosenga mbongo ezanga misu efongwama ekomba oyo akelelaka mabota ye ezanga Yesu apesa mabota ezanga minolo na fami ekweya ezanga chômage esila ye ezanga era babosaya narababa osea shandaraba ekarababo sa narababo ababo sa ekarababo ishandababa ekarabaigo sayaba Yesu asekisaka Yesu asekisaka Yesu asekisaka Yesu asekisaka asekisi motema na ngai Yesu asekisaka asekisi vi na ngai Yesu asekisaka shamaraba ikababosaya bababos endabababababa esharabaigosa ndababosaya babo ekerabaigosa ndarababo neraba baba osaya Yesu yolonga motema na ngai Yesu yolonga motema na ngai oankesi ya nyongo ya mashanzoli na yo na kati ya motema na ngai masiya yolonga motema na ngai olo yolonga motema na ngai olonga motema na ngai Yesu lolenge olonga mitema ya bakongole ata na pasi tosalelaka yo ata na banzala tosalelaka yo ata na minyoko totatolaka yo napesa yo nzembo bokonzi yo kangoli vi na ngai Yesu akangoli vi na ngai ngalokotinga na fami etondisama na bondoki lelo nakomi moloni nyonso Yesu bolingo na yo oswanga Gauthier Bokeka na kati ya libota bondoki etonda Yesu yo kangoli ngai bondoki ya fami esilingu ya na vi na ngai olongolinga na dependance ya makila ya fami Yesu na ngai lelo bongoli Biblia
obakisi kombo na ngai nakoti kati ya makomi nga mpe nakomi histoire absime solo ya lelo ya libota na ngai se ngai oyo famille wakaki nkololeki na nzela na ngai masiya yo pesi ngai petina na misu ya bato kombo nange ekoti na makomi bakomi koteya mpe sur ngai na mesana na nzembo na yo eza niongo ya bolamu na yo masiya na mesana na nzembo na yo eza niongo ya bolamu na yo Yesu masiya bolamu na yo yawe eleki motuya na vi na ngai osanda ekababa bosaya maigo ishanda baba ekara maigo saya na mokili batieli ngai mindelo balobi lokola natanga bakelasi ya malonga te naza mpe na droit te ya kobonga ngolu na yo ekweyisi mindelo na vi na ngai ngolu na yo ezwi ngai lete na bomoi etie ngai na place ya balicencie ngolu na yo etangisi pisoli na ngai ngolu na yo elelisi vi na ngai ngolu ya nzambe elelisi vi na ngai ngolu na yo elelisi vi na ngai yawe 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 ngolu na yo elelisi vi na ngai Yesu ngolu na yo etangisi ma ya miso na ngai kelasi ya malonga te fami ya malonga te ngolu na yo etomboli vi na ngai ngolu na yo elelisi ngai ngolu ya nzambe bolingo na ngai yawe 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 ngolu na yo vi na ngai papa Michel bakenda ngolu ya nzambe etangisi ma ya miso ya vi na ngai s'il te plaît papa Michel bakenda toyemba ngolu ya nzambe ngolu ya nzambe elelisi vi na ngai Yesu elelisi vi na ngai Yesu elelisi vi na ngai ngolu elelisi vi na ngai ngolu elelisi vi na ngai Yesu elelisi vi na ngai masi olelisi vi na ngai ngolu na yo elelisi vi na ngai Yesu olelisi vi na ngai yawe olelisi vi na ngai mokonzi olelisi vi na ngai yayo olelisi vi na ngai yawe elisi vi na ngai Yesu olelisi vi na ngai yawe 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 ngolu olelisi vi na ngai shandaraba ekaraba bosa ima ekaraba bosa ababao shanda baba babae ishanda ekarama igose abaya narababo ekarama igose aba yawe yawe nangae yababa babae eraba bosa ishanda eknae aba oh indarababo sea yawe ngolelisi vi na ngai Yesu olelisi vi na ngai Yesu olelisi vi na ngai nzembo na yo na motema na ngai masi olelisi vi na ngai yawe 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 otushe motema na ngai otushe motema na ngai Yesu ngolu otushe motema na ngai nalekisaka tango mingi te sa ya kotombola yo nzamba bomoi nalekisaka ngonga mingi te sa ya kokumisa bonzambe na yo oyo nazalelo Yesu na ngai eza konsekanse ya ngolu na yo sikana tatola nzambe ya ngolu gonde nzamba ngolu yes shama kabre boskai isama kare baba bosa yaba ima eka bosa eka baba
Welcome back. Voilà. Bon retour déjà sur ces beaux plateaux. Tout ça, on a Tony Wikele. Donc voilà, merci beaucoup Nabos Wikele, Papa Malou, Pasteur, Mamounion Sobat Bazalaka, en tout cas, tout ce qu'on va beauté et belé. Alors merci déjà à Bande Kobolo, Kinze Mbouana, Évangéliste Gauthier Bokeka. On a lundi vraiment Nzembo avec beaucoup d'attention. On l'a mis très bien ma parole, ils ont touché, ils ont poussé, ils ont suspendé, ils ont les ils ont mis ils ont tout. Surtout place Mokolobi, Yesu alonga motema na biso lokola ba alonga lokola ba congolais donc na olinga oye mama mukena olonga motema na ngai Yesu lolenge olonga mitema ya bakongolais ata na pasi tosalelaka yo ata na banzala tosalelaka yo ata na minyoko totatolaka yo voilà Yesu alonga motema na biso lokola alonga motema bakongolais ata na nzala ata na pasi évangéliste Gauthier Bokeka inspiration ou te wapi bon inspiration et vous t'avez toujours pas na yo moko Nzambe tala pe via ba congolais vraiment na Congo mama beti to le Nzambe mingi biso to sale Nzambe na souffrance ya makasi nazana ba image mususu ya ndenge na sala musala Nzambe ke kote ya penza boye pantalon nyonso e pasuki opi ya na wendi semelle ya chaussure elongwe menatikaki. Donc les gens ba congolais ba lingi Nzambe makasi malgré réalité ya mboka souffrance tout nous avons na bazo sambela toujours bazo luka toujours Nzambe. C'est pourquoi Nzambe atiaki nga ya mona yemba bongo que Nzambe alonga motema na nga lokola alonga mitema ba congolais atala la difficulté ba yembela kaye ba salela kaye ba kenda ba ngomba ba bondela. C'est ça. Donc tina ya place wana eza bongo. Voilà. Alors nayoki sous na kati la même chanson on lobby Papa Michel Bakenda et les Moyanzambe. Pourquoi seulement citer le nom de Papa Michel Bakenda? Autopc Bambo Tebisika Zali. Je pense à Boyo Kapenze Mboko très bien. Bandeko Pe Boyo qui vous tient de Papa Michel Bakenda. Mais ma question est Zali. Pourquoi seulement citer le nom de Papa Michel Bakenda et les Moyanzambe? Azangolu Yanzambe, tandis qu'il y a tant de pasteurs, le pasteur Moïse Mili Bazali, le pasteur Maïk Kalamba Bazali, frère José Nzita, frère Gifté Pacifique Bazali, maman Lombo Bazali, on va tout voir na chanson. Bon, nayoka kabanzembo ya basali ya Nzambe mingi, adoration, nayoka kabandeko mingi, na otani ba kombo nayoka ka. Mais au comme on a niveau ya kotia kombo ya Papa Michel Bakenda même ngamo la tika la penser en moi. OK. Tika la penser en moi. Na comprendre que na koti na kati ya studio na yemba. Directement e matinga. Na boyi ko yemba. Na yebisi ingénieur na bisi na comprendre que elo mozo matanga na yemba Papa Michel Bakenda na nzembo place ngo. Na bisi non ma beza te yemba. Malgré bisa ina bongo mais je na profité de repérer Papa Michel Bakenda mbote de sika zola ngai malgré ça na yemba gite na zongi na ndako na prier Nzambe Dieu est témoin Nzambe aye kolobela nga na songe na yemba na kata songe azomona na zo yemba na komba Papa Michel Bakenda l'état on a l'amour qui n'a confirmé c'est que ils ont Nzambe poussé na sala alors tant on a zomi na séance ya studio les nations na tima lobawana na yemba ki Papa Michel Bakenda ngolwa Nzambe etangisi ya miso na ngai s'il te plaît Papa Michel Bakenda toyemba ngolu ya Nzambe ngolu ya Nzambe le sivi na ngai pourquoi parce que mama beti ngolu ya Nzambe elelisaka so tokuta ina bolamu wa Nzambe aussi porter ya moto otangisa ya miso voilà bolamu wa Nzambe ezaka te ke okomi na ba millions so militu kama pangu te c'est ça bolamu wa Nzambe eza na makambo ebele otozo vivre niveau na sena yango Nzambe ayembisaki ngai bongo donc Papa Michel Bakenda ngolu ya Nzambe itangisima ya miso voilà mais na zape na mwelo omo mais c'est bon bien est-ce que beaucoup de gens na Papa Michel Bakenda bon émission je vous signale bien bande koso na biso c'est pour la première fois nzembo eleka nanu eleki ata na ba plateforme moko te ya téléchargement
Et bandi de promotion par Betty Masego, la journaliste internationale. Alors, na lingi vraiment nzempoyo, papa Michel Bakenda yo kayango, bandi ko na Betty Masego. Beaucoup de déjà. Bon, na sala ki mo ba démarche pour na kutana papa Michel Bakenda kala kala mboka na biso ni mo makambo na ba barrière ba nini, ba barrière ezalaki. Mais na dit que nenga zo la émission yo a osalaki na kutana est facile. C'est vraiment très important. Nakutana papa Michel Bakenda souvent parce que bazo kanzembo wa isanga oyembi lokola papa Michel Bakenda yango pe na ngana tuna eyembe liwana na yoke ngo ba papa Michel Bakenda ngo ya ba Paul Bakenda ona peza eyembe liwana eza ba côté na bango donc côté peza wa to ba vérité eza ba ngo les ont varié o to ndenge donc ezaka mbongo na ngai te eza ko varier mais jotalisa ki papa Michel Bakenda azana nzambe solo kazo salela nzambe na ndenge ya solo. Pourquoi? Parce que ngai na salela nzambe dans les bons atikala ko débuter pe na musala nzambe mais tant nzambe akomi na niveau ya ko kusenga na yemba komba mutu moko musali moko seki azamfe. Donc soki aza mutu oyo azaka bien na nzambe te jamais nzambe otinda na yemba bongo. Donc aza mutu oyo akosalela nzambe dans les bons pe na ko souhaiter à continuer toujours akosalela nzambe dans les bons. Donc à l'occasion on a na moté mais ninga zo la émission boye na osepela vraiment afouler la porte na kutana. En tout cas, je pense que le message est vraiment bien passé et le message est bien capté. Nabandeko Bozolanda biso entourage à papa Michel Bakenda, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, aza chantre de l'Éternel. Alors rotika mo bakal mo bozala na ngoso motenga kutana na papa Michel Bakenda botaka bakal, ce n'est pas bien. Donc fungula nzela OP aza musali na nzambe lokola ye et puis ndenge nzamba inspiré ayemba na nzembo nzamba yebi pourquoi le baki yango pourquoi asala ki bongo alors nzamba yebi le pourquoi azolinga bakutana eza mabongisi ya nzambe. Alors ngana olinga bande ko nyonso koza vraiment na pembeni na entourage ya papa Michel Bakenda pour faciliter évangéliste Gauthier Bokeka vraiment tâche oyo akutana na ye basolola attend que basali na nzambe soki pe basali featuring ndenge ye moko lobi papa Michel Bakenda bayemba ngolu ya nzambe ebikisa le monde ebikisa bana na nzambe banze kwa bonde tolinga toyoka ba adoration ezomema peuple de Dieu pembeni lisusu ya nzambe to dépeuple ka ya ennemi to peuple ka ya nzambe donc biloko ya boyende vraiment tozolinga epai ya bana na nzambe. Alors bandeko bozolanda biso de partout toza na évangéliste Gauthier Bokeka na moni nzembo oyo osalango plus clip na ngomba je sais pas inspiration nango esengaka adoration mitalela na ngomba to ndenge bon clip oyo nasali yango na Lusisila. Nasala yango na Lusisila ngai na makambo nzambe asalaka bisika oyo nzambe azomema nga mpe na oyo nzambe ayebisinga. Donc Saint-Esprit nde amemai ngai na Lusisila nde tokende kosala tournage ya nzembo kuna na Lusisila. Donc nzembo esalami kuna mais nga nafandaka na Lusisila te nga nafandi na Ipene abongwa Ipene transport ezalaki mobulu me tokoma kaka na totourne epe na ndenge tournage esilaki nzembo esalama. Naza pe eloko moko mama Betty na kosenga pe na bandeko ya bonne foi oyo bazosoutenir ba jeune serviteur basoutenir ngai nzambe akosunga bango. Eloko moko esaka nga mpasi na motema na mboka na biso okomona mwana moko ya mokie asali mo eloko moko écrier moi base moko na réseaux sociaux akokutana président république akokutana bato ya mbongo le bongo na ke bata moki bazana ba bolingo moko ba faciliter bato ba tâche mbala moko facilement que ba chrétien. Oui, toboyi na biso te ba soutenir ba talent ya bato mais ba ki para pe biso ko salela nzambe tango moni frère na yo ndeko na yo azana don ya musique azana ba inspiration ba révélation parce que ndena vandi on azana banzembo tala ebele. Donc soki na bandi koyemba banzembo mususu mama Betty donc on comprend là que ba mbonga production so ça. C'est pourquoi bato amité mama la bana ya poto o bazana ba frère ici ba congolais a c'est vraiment soutien là. Voilà numéro na ngai ezali plus 243 9 75 22
95. N'invitez ceux qui vous avez possible Voilà. beaucoup. Oui, les gérants d'affaires pour aider Bisso à afficher le numéro de l'autre côté, évangéliste Gauthier Mokeka. Donc, le numéro, on a un peu na WhatsApp, on appelle normal de besoin. Mais ils ont aussi super évangéliste Gauthier Mokeka. Pour aider les bateaux belés, le loba comme ma caméra chrétien, non le baka vérité parce que ça question na poser les armes que na tout concert pasteur Mike Kamba a été coupé dans le stade des martyrs. Combien de personnes bakufi au bateau bayaki baza censé ba pour nzambe ba binela nzambe ba adorer nzambe mais tout le monde a dit sous mutaye concert il y a pasteur akufi azui likama. Donc vous voyez pas que bilo ba pour nous comme ça fait bateau un monter maman makasi. Moi je fais l'évangélisation dans une antenne sur fait ça va l'évangélisation quand il y a église na biso de na croisade au moins ba tout ce qui est la stade des martyrs concert tokoyaki. Donc, on a dit que Nzambe va tout pour éviter. Pourquoi ils ont comme ça pas tout éviter ma copain matin à 4 fois. Au moment de problème il y a génération à l'élo, bah tu as la difficulté à retenir la Bible. Ils ont atteint pour les réseaux sociaux pour naviguer, mais pourtant la Bible est difficulté amis. Parce que ceux qui nous attendent la Bible concernant nous ces autres les l'élo et où les qui a été étonné. Parce que temps de la fin. Oui, temps de la fin là déjà nous sommes comme maman déjà. Alors tant que vous commis pour dégoûter basa ya nzambe nyonso, c'est que autant na makomi nzambe. Bible lobi na ta ya suka ba bilembo boye mo musala. So bilembo ezo sala male, no so ko kisani. C'est que révélation ya Yesu c'est le putain. Donc to croire la révélation ya Jésus-Christ à partir ya makambo yo se réaliser. Mais autant ça que o Yesu alobaka les enfants. Donc en dehors ya wana eza la raison moko te que na boy ko ke l'église na boy ba pasteur nyonso ya Congo na yini ba kono na kati ya bato mabe pe ba ke bato malamu bazali na kati ya bato malamu ya mabe pe bazali donc na ba innocent bo sakisa biso te biso tout za bato mabe c'est ça bizana basala ya nzambe oyo ba sala musala nzambe pona intérêt ya ba âme bazali donc nzambe ya fambo na bango eza pe na ba oyo ba sala ngo pona ba intérêt ya